Papa Kisolokele alakaki kaka ke tango na kovanda na kiti na ngai mulai na kati ya nkamba batu bakobanda koya kozwa ba ordre pa na nga. Donc na banzoto nyonso misato ya batata nzoto moko oyo nanu ezwi ba gloire te eza nzoto Papa Kisolokele. Biki tata Simongi Mbangu apesa Papa Kisolokele yango tokomi na ba université. Papa Tracy azali roi divin. Pona nini aza koloba bongo? Pour roi divin eza Papa Kisolokele. Siko Papa Zako c'est Papa Tracy. Yango mona Papa Zako avandi na ekimia. Po yebi ke déjà a préparé nyonso. A préparé nyonso po babongisa ke Papa Kisolokele kovandaka na kiti na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Po ye nanu azwi ba gloire wana te. Nzambe na banzoto ne moko akosala yango injustice te. Papa Kisolokele esi aloba ke na kovandaka na kiti ya mulai na nkamba Nouvelle Jérusalem na kopesaka ba loi. Opesa ba ordre. Siko tango opesa ba ordre wana nde tozali kokende siko na tango yango. Akozalaka na nzoto wana te. Mais akozalaka na nzoto mosusu. Yango wana bozomona Papa Tracy lelo. Un jeune recteur. Tala université Simongi Mbangu ndenge eza kokende. Tala ndenge komune pe eza kotonga lisusu. Na lakisa bino na révélation na zwaka. Papa Tracy aza kotonga nouvelle civilisation. Donc civilisation ya sika ebandi epa na ye. Yango wana omona ke aza na université munene batu bazwaka mibeko epa na ye. Batu bazwaka mibeko epa na ye. Po azali directeur. Omona kamone ezo banda. Batu bazwa mibeko epa na ye. Pe azali kotonga. Akotonga ka pe lisusu ka makasi. Et puis biloko bozomona te ka na mupepa sika. Bandeko nanga botala bien, bofungola misu. Bomona te Papa Tracy azoya na mupepa sika. Azoya na nouvelle civilisation. Azoya na makambo ebele. Makambo evandi na maboko na ye. Papa Tracy c'est Papa Kisolokele. Ye wana Papa Zako amibotaki. Ye wana Papa Kisolokele. Yende tozokendaka na tango oya kovanda pe na kiti ya bokonzi. Tokokumisa ye tokosanzola ye. Na nzoto wana ya Papa Kisolokele. Azoko ya na makambo ebele azali roi divin. Yango wana déjà Papa Simongi Mbangu alobaka mikoloko ya tango moyindo akozwa sagesse spirituelle. Eza na roi moko akobotama. Akoza na 3 pouvoirs. Pouvoir politique, pouvoir scientifique, pouvoir spirituel. Papa Tracy a un pouvoir politique. Pour Papa Kisolokele c'est pouvoir politique. Biki aza nango déjà makambo nyonso. O politique ekendaka na biki. Yango wana atanga kana ta Papa Simongi Mbangu apesaka ye biki. Atangi ndepe turoyo. Atangi na nzoto ya Papa Zako. Et puis à continuer. Bino mo bomona Papa Tracy c'est Papa Zako. Élévation Zako kende pas Zako tanga et puis azali directeur. Azako pesa déjà mibeko. Université wana ezo ya lisusu munene makasi. Déjà bandi ya ko pesa mibeko. Azako pesa déjà ba loi. Azana pouvoir spirituel. Azana pouvoir scientifique. Yango wana nga nzambe na nga alakisa nga nyonso. Alakisaka nyonso. Alakisanga déjà ndenge musala Papa Tracy akotambwisela yango. Et puis akotambwisa na lotomo tata Simongi Mbangu. Akozala Papa Simongi Mbangu kianga ni moko aza guide na ye. Ye moko guide na ye. Nyonso oyo asalaka. Asala yango na nguya tata Simongi Mbangu kianga. Tata Simongi Mbangu kianga nde mutu atambwisaka ye. Soda bakomi kokende koluka ye. Po azali na pouvoir wana pouvoir politique eza kati na ye nanu babandi koluka ete bakoluki makasi jete bakoluka ye mokile koluka ye roi divin o batu balukaka ye moko Papa Kisolokele nde roi divin wana ye moko tata Simongi Mbangu na nzoto na ye mususu nde akotambwisa roi divin wana ye moko ozala guide. Yango adaba la kisa kinga. Azali guide. Papa Simongi Mbangu kianga ni guide. Ya Papa Tracy. Yango mona bapesa ye kombo. Charles Kisolokele kianga ni Tracy. Kombo neza na tina. Eza pamba te. Azongisi kombo yango na tango oyo. Oyo akoya kovanda na kiti na ye ya bokonzi.
bomona ka kombo oyo ya papa Tracy René mingi ekolongwa ka to ko na temps auto kwa ndobenge so papa Tracy te to kwa ndobenga ye papa Kisolokele mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Okomba tata mwana pe tata molimo mosantu. Bienvenue chez nous. Merci à tous nos abonnés. Bato nyuso balingaka émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. Merci aussi na banon abonnés. Botala mi bosabonate. Soki bosabone et kosala biso plaisir à trop pour awa nde bokozwa sagesse. En tout cas, bande konanga bozwa bakiti bo poussa na bo ya to vanda to solo la po ete makambo important eza awa. Soki bomoni émission Kimbangu Nzambe ekoti na chaîne na bino Balenda News TV, la princesse d'Enkamba maman Francisca Balenda aye na émission, il faut kolanda ngona bokebi po awa nde Nzambe aza ko gidenga bandeko nazaka na esengo makasi na vie nanga na koma na esengo. Pourquoi? Pour na salela ka Nzambe na yebi ke naza journaliste particulier ya Nzambe molimo mosantu. Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe molimo mosantu. Baza ko tambwisanga na nguya na bango. Alors esala nga esengo pe yango bomona nga na tonda na nguya nyonso. Po ete bango moko baza ko utiliser nga ndenge balingi, baza ko pesa ngai makambo, baza ko ya nango epai na bino pona kolamusa bino, pona kobakisa bino implice. Ngande naza awa na yaka te po ete nasisa ko ndima ya bato. Na yete so bato ba comprendre nga. Mais na yaka nde na kolisa ko ndima ya moto. Na kolisa ngo epui na lakisa yo nzela ya solo, epui na lakisa yo oyo yebaka te. O comprendre. Po to yela Nzambe. Il faut to lingaka nde Nzambe o biso to yela. Donc c'est ça, na yaka na ba vérité, rien que la vérité. Ba chose cachée eza ebele. Yango nazoka ko fungola bino likambo ya ba chose cachée to na ngona église Kimbangi, c'est ça trop ebele. Soki tozo ya nango pona ko yebisa bino te bo comprendre te. Tango toza ko yebisa bino, ndi bozo ko comprendre makambo ndenge ezokende. Ah, bo félicitaka nga. S'il vous plaît, bo félicitaka nga pour grâce na nga, bozo funga ma mémoire. Vraiment, avant na bande émission nga, bo souhaiter nga na joyeux anniversaire bande ko nga. Na botama na mars. Siko na mars nga na botama, ya na mambo ebele. Yango na Nzamba pona nga ebitina. Pona nga na tina. Na mars makambo ebele salama. Papa Kisolokele atiki nzoto asali incarnation. Akufi abotami lisusu. Do akufi alati nzoto ya sika. Na mars. Papa Diangenda abotami na mars. Papa Simon Kimbangu baza kosola na nkolo Yesu na mars. Et puis chose important opena ke coïncidaka na date nga na botama ezali journée oyo ba nosaki na kati église ali na kati ya centre d'accueil. Ba nosé journée à férié et payé le 6 avril. Et salamaka le 28 mars na katia centre d'accueil. Siko ekomaka na journée na nga wana. Loso na komi journée wana. Le 28 mars ya année passée. Na monaka le roi journée ngoza ba osala fête, ba osala ndenga de fête. Fête wana monaka le roi nga. Tala niveau mars wana yako tombe pe na journée na nga. Poso ba tuni bino. Journée nini oyo banosaki le 6 avril et comme chômé et payé. Batu ba yebite ba examen ngo yango ti. Ah, pourtant to ndo tanga makamba tata Simon Kimbangu na ba école ba question yango oyebite. Il faut bombaka.
Faut bomba, pourtant on kanisi ka date wana kanisi ka ngamba moko, la princesse à papa. Voilà, en tout cas pour souhaiter un joyeux anniversaire bande ko na uti musika po lelo ngana za la boye. Lelo na comme journaliste ya tata, journaliste Nzambe. Koza la journaliste Nzambe et comme ça nga fier. Fier ya lolendo te ponga na ka lolendo te. Raza lolendo te Nzambe na nga yebinga kota lolendo pena na tia ngo musika. Po par rapport à vie na nga ndenge komela. Na ndenge Nzambe na nga pesinga musala batu mususu osala tata akosala Nzambe aza permettre tata monki nga alateli yango lolendo bapesi kama poste moko bo alateli yango lolendo te sikotala nga siko poste moko univers na uta nango likolo na kita nango na se mwana se yango lolendo ezate mais natondaka nde na nguya lutangu na yaka voilà bande konanga émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. Bo souhaiter un joyeux anniversaire. Bo zayela nga milongi ya kokanga mate. Wana bo vimbanela nga. Bo vimbanela nina seka bino. Oza ko vimbana. Oh la princesse à papa. Na lobaka na tina. Lobi. Bo kanisanga. Na bato nyonso. Ba lobaka mabe po nanga. Lobi bo kanisanga. Mais tellement que bo zelaka chèque nanga. Bo ozwaka na bino te. 0 sur 0. La princesse Nkamba, bon que chèque nae. Journaliste à papa. Musala mamunene nga na zanongo ba pesinga nani en sala ngo soki sikoyo nazu échec. Nga cause échec te nga déjà nazwa déjà coupe. Nazwa déjà coupe. Coupe wana ezalaki déjà ya diplôme na nga na musala o na sala. Banzambe ba ibaki déjà ke na olonga ba pesanga da coupe nga pe na ibarate. Na si coupe zoka ndia kolonga musala o tokokata na mutu ya satana tokokata yango nga na osilisa makambo te nga so na bandeli kambo na silisa kate ti ekokoma na plafond nango na suka opesa Nzambe na maboko na ba niveau nyonso. Voilà ce que lelo nde toza boye bandeko nanga tokoloya ba sekele oyo ya papa Kisolokele, les choses cachées ya Nzambe tata kati na bato. Il faut te lobela yango. Makambo eza ebele. Makambo ya kitoko eza bolandanga bien. Tant bolanda bo comprendre qui est roi divin. Tozalaka diana roi divin. Siko poto koma na likambo ya roi divin. To banda non na plafond. Ndenge makambo ebanda. Nazako talisa bino. Likambo ya Trinité. Na ndenge batata abongisela makambo na bango. Na sujet nanga na kokotisa na histoire moko ya papa Zako eza awa. Donde naza bona oke na sujet oyo ezali très important bolandanga pena bien. Bana tata na ngai bandeko na ngai bilombe ya nguya. En tout cas biso nde toza boye tozaka na grâce toponama kozala na Nzambe esika moko. Papa Kisolokele alobaka boye. Tango nga na kovanda na kiti na nga ya mulai na Nkamba. Batu bakoya kozwa ba ordre pa na nga. Loba wane loba makanango. Tango na koya kovanda na kiti na nga ya mulai na Nkamba. Batu bako banda koya kozwa ba ordre pa na nga. Na kiti ya bokonzi. Sikoyo papa Kisolokele to yebi bien ki avanda na kiti ya bokonzi te hein. Tina ndenga tikaka biso mais alobaki tango akoya kovanda. Sikoyo na yebaka te. Est-ce que batu ba sala pe moyen ya ko réfléchir na makambo ngo. Nga na yaka na lobaka ke nzembo yango papa Kisolokele alobiki akufa te azali. Est-ce que batu ba kanisaka na likambo ngo. Papa Kisolokele maloba wana po maloba banzambe le karate to yebi kazali Nzambe tata basala ba réincarnation bavanda kana biso longo na kati ya lingomba na biso to yebi ke papa Simon Kimbangu akendaki boloko me ye wana peka papa di ngenda atikalaki na biso papa di ngenda araignée to bengi les baptiseurs son éminence en tout cas tamboli pays des pays. Voilà ce qu'on ndenge programme papa Simon Kimbangu atikela papa diangenda kotambusa lingomba apesa papa Kisolokele biki apesa papa Kisolokele biki apesa papa alunga na Congo
papa d'angenda kotambusa lingombe pe kotambola partout akotambola pays de pays presque papa d'angenda tamboli presque ba pays nyonso tamboli na mokili a voyager makasi toyebi yango et puis mokili mobimba presque eyebi son éminence papa d'angenda mais papa Kisolokele atambwisa lingomba te ezali kaka papa d'angenda na papa d'Alungana papa d'angenda aza kotambusa lingomba ekomi na signature nkamba mpona kosigner église kimbangiste mpona kosigner ntango église kimbangiste baannonce yango sikoyo ekomi sikoyo libre bato bakoma kobondela sikoyo signature ezalaki ya papa d'Alungana papa d'angenda akei papa d'Alungana atikali akontinue atambwisi lingomba mais papa Kisolokele atambwisaki te azali kosala me na manière mosusu mais alakaki biso kovanda na kiti na ye molai na kati ya nkamba bato banda koya kozwa ba ordre donc na banzoto nyonso misato ya batata nzoto moko oyo nanu ezwi ba gloire te eza nzoto ya papa Kisolokele ce que vous comprendre wana eza ba réflexion oyo tant nazwi ba révélation na 5h 6h tasali prière à 6h na lalisi siko mutuna ezokoya naza kotanga do na koza kolamuka me na kei na dimension mosusu tanga appelle kota na téléphone aïe donc ebebisaki makambo donc c'est ça makambo tozali kokende papa Kisolokele arenie na lingomba te ndenge ezake azwa ba gloire azaki na biso tokoyembela ye tokokumisa ye mais ndenge papa d'Angenda ayebanaki na mokili chef spirituel de l'église kimbangiste ndenge papa d'Alungana pe ayebanaki atambwisi pe lingomba azwi pe ba gloire papa Kisolokele nzoto wana ya papa Kisolokele nzambe tata ezwaki tango te ke yango pe egéré ke ye pe agéré mais alakaki kaka ke tango na kovanda na kiti na ngai mulai na kati ya nkamba batu bakobanda koya kozwa ba ordre pa na nga tina ndenge batikaki biso siko bango na nkamba na bango bakabola bango na nkamba na bango te tango papa d'Alungana tikali poko bala ya papa d'Alungana ezaki de mabongisi ya papa Simoki mbango nda bongisaka famille wana lakaki bango ke akobota maka na libota wana programme akobota ma papa Simoki mbango ya kobala mwasi wana ya papa d'Alungana ezaki de mabongisi ya papa Simoki mbango nde papa d'Alungana tango ayoko bala ayoko bota pe lisusu kaka batata donc ami boti nanu yemo aboti na papa Simoki mbango aboti papa Simoki mbango ko bota papa Simoki mbango zaka mystère kaka nde na yebisa bina betela bino histoire papa Simoki mbango donc papa d'Alungana tellement baza banzambe ba binde babongisa makambo na bongo papa d'Alungana simbaka mama te ayebisa ka tozozela mopaya aya soki mopaya ye nde na kosimba yo mama ekomaki akakende kofunda bon comment on va la balinga simba ngate ay ko sutura bo komi na zemi oyo ezali ba makambo oyo lobi to kotanga kana ba bible bato otanga nanu ba le passé mokili akalesi ekenda me bato to tikala nanu kana bible bon to tikala na bible po balobi ke loba ya sika pe loba ya kala yango to zala kamona ke bible ezala kaka mais tango to kokoma kotanga sikoyo bible ya tango oyo ekokoma sikwana pe ekoma ba ancien to kokoma sikona ba nouveau testament oyo ya wana ekoma ba ancien siko to kokoma sikona ba nouveau na histoire solo oyo biso toza nango papa Simoki mbango abotami papa Zako abotami papa Mbenza abotami tango papa Mbenza abotami wana siko za papa d'Alungana ye moko amiboti papa d'Alungana boti nanu tata ye moko apo aboti papa Kisolokele apo aboti amiboti ye moko papa d'Alungana nde ayoko bota papa d'Angenda nde bota papa José d'Angenda donc nazotanga ba papa nazotanga na ebike boko bate bada muso zaki dans liboso et puis nazotanga ba papa
nayebi nanga ba mama Marine Sona bazali nazotanga siko ba papa. C'est ça. Tango papa de lunga na iko bota. Ba papa bandi kokola. Papa Zako batindaki akende kota batata. Tata nyoso misatu. Bango nyoso bandoko yoka na likambo bazosala. Batindi papa Zako akende kotanga wapi? Na Lubumbashi. Etango akenda kotanga na Lubumbashi. Akomaki kosala. Tango atangi deja akomaki kosala. Akomaki conseiller ya premier ministre Mirinda. Akomaki conseiller ya premier ministre donc andai kozwa na ye deja mbongo abandai kosala deja. Talaka conseiller ya premier ministre. Donc azalaki deja na mbongo. Papa Zako tanga bandai kosala na ye akomaki na idée à voyager. Azalaka na copine na ye. Ba voyager na bango bakende kovanda na Canada. Papa Zako ayo kosenga epa ya papa Diangenda. Ngai papa na ngina voyager nanga nakenda nga Canada akoma kuna tangisa kana na Canada asala mamune vina donc vina ekoma na Canada. Papa Diangenda répondaki ete papa Diangenda aye kokende epa ya noko ya ba papa Zako. Noko masala batu boyebi bandeko. Papa Diangenda soki alobaki amonaki soki a répondre parfois comme on mabe poso totali bana papa Diangenda bango nyonso ba voyager bana papa kisolokele do amonaki soki na répondre akomona ngo mabe bon nakende kosola noko naye akepa noko masala ayebisi asolola na papa Zako akende poto te soki papa Zako ake poto tout sera fini donc to perdre nyonso e baby. Papa Zako akende poto te. Ndesi papa masala pe aye ti epa papa Zako. Abi en tout cas papa Diangenda lobi ko voyager te. Soki voyager kaka nyonso e baby. Abi nini yango ekobe babi nga pe na tuna ki me répondre ati abi naka soki voyager nyonso e baby. Nyonso e baby de moyo voyager ezate. Ndebe papa avanda ki nae. Avant qu'il voyage qui le soute. Et papa masala amona ki na ye na mwasi azaki na ye mais programme ezali donc ye pona ye pendant tout cas yazaki na posa azana mwasi wana te mais amona ki déjà mwasi moko na mbanza ngungu une belle fille azako kola na ndako ba parents na ye na ndako mama na ye mwasi kitoko ya pembe makasi abi mwasi oyo il faut que papa Zako balaye. Wana mama nana. Ndesi koyo akeko soana papa Mbenza hapa sima imba ukiangani. Mwasi moko azana mbanza ngungu wana namona ki papa Zako abala na yeye. Baya ba papa baya. Ba mona mwasi wana. Bazala d'accord. Ba bengi papa Zako aya ye bazalaka d'accord. Donc ezaki kama bongisi. Papa Zako bazwela ye bamana na kozwela mwasi wana bapesa ye epa ya batata papa simoki mbango kiangani papa Mbenza na noko nae to papa Zako azaki d'accord do mariage wana te ma papa Zako azaki na mbongo nae ezaki rapide ya koumisa kutu te mama nana bala vierge donc c'est ça nga pena je crois na bala vierge. Oh mon Dieu, pourquoi? Nous avons ça va amener donc voilà. Tous dans la série, tous dans la solo. Pour ma cambo boye senga distraction te hein. Senga distraction te faut kolanda na bokebi. Papa Zako aye ko bala. Et puis a voyager qui peut sous-souter. Nande pe batata batika ki biso papa Zako abalaka après batata kotika biso nde papa Zako aye ko bala ba 1994 si je me trompe pas donc c'est ça nde sikoyo papa Zako pe aye ko bala tozali ko kende na mama alikambo batata ba voyager te papa simengi mangi ngapia ngaka voyager en tout cas ba boyaka yango na bisaka bino nano nazonga na mwa mukena makambo na isaka bino ya
ya succession oyo eza na libota ya papa dia Lungana. Batata babota makuna pona nini? Nzambe asalaka makambo na ye akabolaka ngote ba mama belé. Papa Simon Kimbangu aboti kaka na papa na mama Mwilu. Donc soki balingi babota makakaka na mama moko. Donc tango babota mi pa mama Mwilu bango nyonso misato. Et pour bakobota malisusu pa mama Kiwasisilwa bango nyonso. Babota mpe kaka pa mama Kiwasisilwa. Babota mi kaka epa ya mama Kiwasisilwa. Bango nyonso. Poso tobike Nzamba comprena ayebi ke soki babota mi mama bakozala na bolingo moko te. Bakozala ba cousin. Donc soki babota mi na libota moko Nzambe ayeba nde prépara mamu na ye. Na libota moko mama wana akozala na conseil o akopesa bango nyonso. Bozomona. Mais so babota mi na ba mama wana pe aza na conseil na akopesa mwana na ye. Ye pe koto aza na conseil akopesa mwana na ye. Ye pe koto aza na conseil akopesa. Donc mutu mutana ba conseil apesa bana bango. Soki totali bana ya papa Kisolokeli ba o abota mama moko balingana makasi lokola José na Paul Dibuya balingana makasi po baza bana ya mama moko balingana makasi ba o baza bana mama moko balingana makasi. So totali siko libota na so tolongoli wana totali ke baza libota moko bakoza na bolingo makasi par rapport ya libota mususu. O bayela kabiso wana na tele lokola bato bolingo balingana makasi lokute za assembla bana makambo ya sese nde bazana ya makasi. Ozomona. Siko Nzambe pa prépara likambo na donc likambo ngo kenda kaka na libota moko. Na libumu moko ya mama moko. Tellement que libota ya papa dia Lungana papa Simon Kimbangu ye moko prépara ka yango. Nde siko papa dia Lungana tango bali ay ba bota mi pa papa dia Lungana. Lelo pende tozabwe libota ya papa Zako. Déjà papa Simon Kimbangu ba prépara ki yango. Bango moko babongisa ki mwasi oyo bango bakobota mela bandeko yango wana tomona libota wana ya mama nana aboti banzambe mama nana aboti banzambe aboti batata siko papa Zako ayebisaka bino azali papa Kisolokeli bomoni papa dia Lungana ndenge abota asenkarna ye moko pe kaka na mwana oya boti papa Mbenza ndenge moko papa Kisolokeli asenkarne na nzoto kaka ya mwana oya boti donc ami boti na papa Tracy bozoyoka po papa Kisolokeli na temps oyo pe lisusu asali te po bazana papa elongo il faut a soutenir tata apesa tata maboko mais ya ko sala te po papa azali. Mais papa Kisolokeli alaka biso akovanda na kiti na ye ya mulai na kati ya nkamba mve Jerusalem siko zalaka kan tozali ko kende na likambo yango ngaba révélation onga nazozwa mais c'est grave bandeko nanga Nzambe aopsalela biso nyonso na bino grâce alingi sous te bato batatone yango mo pe ya internet ebima poso yi likambo bimu tozwi révélation etamboli na mokili partout mokili eza koyoka bato baza kozwa déjà conscience ya likambo bato baza kozwa le monde ezo développer Nzambe pe aza kosala makambo ne déjà avant Nzambe aza komilakisa déjà avant. Nzambe pe aza kosala makambo avant. Aza na biso mais aza kolakisa pe déjà mokili ke makambo eza boye. Na boye te ke so ina tiki nzoto oyo. Allez, batu ba déclarer. Déjà aza kolakisa de makambo eza clair. Bo fungula mémoire boye ba esika makambo ezali. Mais ngana koyebisa bino bande kunanga par rapport ya ba révélation o ngana zozwa. Biso to kanisa ke roi divin akoya soki akobimela ka wapi mais roi divin bandeko nanga eza na papa Kisolokeli o papa Simon Kimbangu apesaka biki atanga yango wana atanga ki na tango wana asali na tango pe atangi pe asali papa Zako atangi na famille mobimba mutu atangi ko lika paza kwa zate même na bana batata mususu azate donc biki wana azwaka tisikoyo asalela kango kaka nde
pouvoir wana eko kende pa ya papa Tracy. Papa Tracy azali roi divin. Pona nini aza koloba bongo? Po roi divin eza papa Kisolokele. Siko papa Zako c'est papa Tracy. Yango mona papa Zako avandi na ekimia. Po yebi ke déjà a préparé nyonso. A préparé nyonso po babongisa ke papa Kisolokele ko vandaka na kiti na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Po ye nanu azwi ba gloire wana te. Nzambe na banzoto ne moko akosala ngo injustice te. Papa Kisolokele si aloba ke na kovandaka na kiti ya molai na nkamba Nouvelle Jérusalem na kopesaka ba loi. Opesa ba ordre. Siko tango opesa ba ordre wana nde tozali kokende siko na tango yango. Akozalaka na nzoto wana te. Mais akozalaka na nzoto mususu. Yango wana bozomona papa Tracy lelo. Un jeune recteur. Tala université sino kimbango ndenge eza kokende. Tala ndenge komune pe eza kotonga malisusu na lakisa bino na révélation na zwaka. Papa Tracy aza kotonga nouvelle civilisation. Donc civilisation ya sika e bandi epa na ye. Yango wana omona ke aza na université munene batu bazwaka mibeko epa na ye. Batu bazwaka mibeko epa na ye. Po azali directeur. Omona kamone ezo banda. Batu bazwa mibeko epa na ye. Pe azali kotonga. Akotonga ka pe lisusu ka makasi. Et puis biloko bozomona te ka wana mupepa sika. Bande kolanga botala bien, bo fungola misu. Bo mwana te papa Tracy azoya na mupepa sika. Azoya na nouvelle civilisation. Azoya na makambo ebele. Makambo evandi na maboko na ye. Papa Tracy c'est papa Kisolokele. Ye wana papa Zako mibotaki. Ye wana papa Kisolokele. Yende tozokendaka na tango oya kovanda pe na kiti ya bokonzi. Tokokumisa ye tokosanzola ye. Na nzoto wana ya papa Kisolokele. Azoko ya na makambo ebele, azali roi divin. Yango wana deja papa Simon Kimbangu alobaka mikoloko ya tango moyindo akozwa sagesse spirituelle. Eza na roi moko akobotama. Akoza na 3 pouvoirs. Pouvoir politique, pouvoir scientifique, pouvoir spirituel. Papa Tracy a un pouvoir politique. Pour Papa Kisolokele c'est pouvoir politique. Biki azanango déjà, makambo nyonso. O politique ekendaka na biki. Yangwana atanga kana ta papa Simon Kimbangu apesaka ye biki, atangi ndepe turoyo, atangi na nzoto ya papa Zako. Et puis à continuer. Bino mo bomona pas Tracy c'est papa Zako. Élévation Zako kinde pas Zako tanga et puis azali directeur. Azako pesa déjà mibeko. Université wana ezo ya lisusu munene makasi. Déjà bandi dia ko pesa mibeko. Azako pesa déjà ba loi. Azana pouvoir spirituel. Azana pouvoir scientifique. Yango wana nga nzambe na nga alakisa nga nyonso. Alakisaka nga nyonso. Alakisanga deja ndenge musala papa Tracy akotambwisela yango. Et puis akotambwisama na lotomo tata Simon Kimbangu. Akozala papa Simon Kimbangu kianga ni moko aza guide na ye. Ye moko guide na ye. Nyonso oyo asalaka. Asala yango na nguya tata Simon Kimbangu kianga. Tata Simon Kimbangu kianga nde mutu atambwisaka ye. Sala boy, zongisa boy, sala boy, zongisa boy. Azako sala na pouvoir oyo tata Simon Kimbangu kiangani atie kati na epo ye papa Zako deja miboti deja papa Kisolokele oyo akovana na kiti ya mulai na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem na yaka kofungola bino avant bino batu bofingaka bocholaka bosalaka erreur bozomona teke mutu yango azomataka azwaka na mupepa sika azomataka basoda bakomi kokende koluka ye po azali na pouvoir wana pouvoir politique eza kati na ye nanu babandi koluka ete bakoluke makasi jete bakoluka ye mokili koluka ye roi divin o batu balukaka ye moko papa Kisolokele nde roi divin wana ye moko tata Simon Kimbangu na nzoto na ye mususu nde akotambwisa roi divin wana ye moko ozala guide. Yango ada balakisa kenga azali guide papa Simon Kimbangu kianga ni guide ya papa Tracy. Yango bona bapesa ye kombo Charles Kisolokele kianga ni Tracy. Kombo neza na tina.
kombo ya kisolokele o bapesaka ye ya Charles kisolokele kiangani Tracy eza na tina eza pamba te azongisi kombo yango na tango oyo akoya kovanda na kiti na ye ya bokonzi bomonaka kombo oyo ya papa Tracy René mingi ekolongwaka tokoma na tan oyo tokobanda obengi so papa Tracy te tokobanda obenga ye papa kisolokele ozoyoka tokobanda kobenga ye papa kisolokele kombo wana papa Tracy ezali kombo moko ekolongwaka tokotikalaka na papa kisolokele ouye papa Charles kisolokele ozoyoka ngaza kofungola bino bovanda bosala examen de conscience babilobela bato bazoloba wana bilobela moko ezanga nango tina eza nango na tina moko te ongo te bato ako baoloba mais baomonaka papa Tracy yango aza komata kaka azokoma kaka na baniveau mosusu azokoma kaka likolo le plus en plus aza komata kolala kolamuka amati kolala kolamuka nouvelle civilisation azoya na makambo moko boye donc so olali bolamuki akomi na niveau mosusu donc aza kofulama mokili ekolobela ye mokili ekoyeba ye mokili mobimba ekoya koluka ye na kiti na ye ya molai na nkamba Nouvelle Jérusalem nzambe akabaka bokonzi na ye te aitilizaka ngo ye moko tokozala na baprésident de la république aza na ye mais roi divin aza mosusu so roi divin wana bokanza teke wauta so mpe wapi yango tellement ke nzambe abongisaka libota oyo ye akoya kobotamela donc akabaka makambo na ye te nyonso esalamaka na libota oyo abongisi c'est ça bandeko oyo eza makambo nga na ofungola bino bo négligea te eza très important roi divin mosusu aza na ye te botalaka niveau papa Tracy aza komata botalaka niveau aza kokende aza kokoma kaka na baniveau moko azoya na mopepe moko boye ya makasi ya sika ekoningisaka mokili donc eza makambo moko important na nga nayela bino yango nalinga te ke boyebaka te bozalaka kidiba et puis place bato bazofinga bozalaka wana te bolinga te place bazofinga pazako yo mpo bakisaka liloba ezalaka na punition makasi bolingaka te place bazofinga papa Zako ozalaka wana même papa Tracy c'est papa Zako ye wana pa kisolokele amiboti ye nde moto azoya na nouvelle civilisation oyo ya moto mwindo anango nyonso biki wana azoka yango monike biki yango ezosalaka makambo tina tango oyo biki wana ezosala makambo tina tan oyo nde toza bo biki wana tokomi na bauniversité omoni biki yango biki oyo tata Simon Kimbangu apesaka papa kisolokele yango tokomi na bauniversité nayokaka tonto moko alobaka akomaka na commentaire alobi ini bongolo wana papa kisolokele nde asomba esika wana me bana na ye kutu bolingi bango te kote wana namonaki na zoba na bi ebenesi bisika nyonso église kimbangiste eza papa kisolokele asombi eza elingomba eza c'est l'église kimbangiste siko soki pena réellement que papa kisolokele asombaki yango eza problème tata papa dengenda asombi c'est papa kisolokele muta asombi soki bolobi ke papa kisolokele muta asombaki yango eza problème te ata o papa dengenda asombi eza kaka papa kisolokele muta asombi soki kaka ndenge bolobi nalandelaki likambo yango mpenza mingi te namonaki yango ntina te papa kisolokele aza nzambe akoki mpe kosomba eza nango problème te mais bomoni te ke ye moko mpe kaka mpe moto aza wana afungoli bauniversité place yango wana eza na motu mosusu abongisi yango koleka papa Tracy te donc eza esika na ye esengelaki na temps oyo atelemisa makambo wana mokili eza koluka ye mokili ekomi koluka ye directeur ya université Simon Kimbangu na Afrique na kati ya Congo RDC c'est papa Tracy c'est papa Charles Kisolokele kiangani Tracy en tout cas bandeko nanga place bo comprendre que biki wana 1921 yango wana esali ba université yango wana za kopesela déjà ba loi na ba université yango wana toza kokende nango c'est très important bon négliger makambo te
Donc bandeko nanga onanga na yela bino na claircir bino yangoyo pas on négligé na etali me ngai naza kotambwisa makana nguya ya Nzambe aza kopesa ngaka mosala kaka ndenga bongisela mambo na ye nga pe naza kotosa kaka. Merci na tutu balande ngai, merci vraiment na bandeko bozwi temps pena ya kozwa patience ya kolanda nga bandana ebandeti na suka, c'est très important. Zaba pesa bino boania, apesa bino sagesse, apesa bino intelligence ya kofungwama ko comprendre makambo po ekoza vraiment bien makasi kolo abatela bino parce que mbonki ngani abatela bino pambola bino asunga bino o nyonso tungisa bino mabondeli kaka na bike akotia loboko ya tika abisote. Voilà, tout le monde à la prochaine. Bye. Bye.